MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu, la mifa, quand de beau mon elongi na oseka, donc choisis à te faut oseka. Sourire, hein? moi oseka, ça l'ira bien, ça l'ira bien. La famille, na rozonga lisusu bandeko babolingo, nini, ba propos yanganga, eke kokundola ba secret d'état. Et na milulie vous savez un blog mato inanga labelbiche.com na bisa ibino bokota na labelbiche.com et beaucoup de produits belé hein, il y a tout là-bas. Imaginez na ba blog mato eta boucle d'oreille sur mon aboué tant de bois kingai nice et bozana l'accès abanda lo bakota na labelbiche.com quand ozoka labelbiche.com bandeko bakomelinga balobi mama to sepel na ba produit à labelbiche mais to contacter ndenge ni numéro na ya téléphone bozo eka na TikTok ou soit so bokoti na site na ye et bomona place ya message na website na ye bomona bisika ya message tika message wana et pour répondre comme ça moi on son numéro et labelbiche wana na TikTok de la belle bakoma belle na el mibale ok momoko LABELLE biche BICHE la belle biche ipoche numéro 1 hein ya nini ya chiffre 1 la belle biche 1 wana TikTok na so ok sikoyo na site ata na Google obeti labelbiche.com wana nde omemo siko na site kuna ndo okuta ba produit okuta bilo matoi oyo okuta masque ya makolo masque ya makolo pona olongola ba mabiata okuta shower steamer oyo elongola stress bachango na maya moto okuta na baignoire omilali so mitandi ba moto on est koto kangi porte ça fait du bien se détendre et na weekend bo kota na papa bo koti kuna nakati bozo solo la et matsa bolingo bino monotonie okuta whitening teeth opona hotel samino trop de mino jaune na communauté mon mino coach ndengeza labelbiche.com bozo ba produit okuna Boko bomanga pamba na simba kisite Yesu alinga na yengai wana nzembo frère na biso Christian Olongo fils ya réserve la réserve français passé la réserve de l'Éternel papa Moïse mbiye wana mwana na ye nzembo neza ya papa Moïse te ezali ya mwana na ye ya molimo ok ngape na kanse ezali nzembo pasteur Moïse nzembo pasteur Moïse nzembo ya frère Christian Olonga donc so continue YouTube beti Christian Olonga omona nzembo wana omona nzembo ngolu eza tellement kitoko et après nzembo musu basali featuring na Serge Choisi en tout cas le frère azemba tellement bien to soutenir bandeko ba maya sika ba frère asika ba yembi asika bino bebi Congo nzamba pambola ba voix ndenge na ndenge do azoyemba kaka neti pasteur Moïse na voix donc so ba ebisio to yebate banzembo inspiré banzembo vraiment kitoko allez-y na bisa bino so za besoin de promotion contactez ngai vous avez besoin ya marketing contactez ngai la mifa sans plus tarder et to lobeli nini to sobeta lisolo ya nganga ba propos ya nganga bandeko ba bolingo eko bimisa ba secret d'état nini Sœur Anis Manyanga azalaka vierge batou batie virginité ya sœur en cause par rapport ya ba propos ya nganga bino bema nganga lobaki nganga lobike na bona répéter on metola na vidéo nganga parce que sa propreté na matoyi toyo kananu likambo virginité bon na meka ko expliquer bino
nini zoloba mape nini zoleka, ok? Congo Gou. Congo Gou. Na 2023. Enis aloba ki ata vierge batela ki mo sekana. Parce que ayeba nzambe ya so mabe na mono. Mais papa azo sa biso. Que garde corps Enis à la l'année Enis avant chaque prestation Enis. Quel manque de respect. Vraiment. Quel manque d'égard. Et mon taboué botikai. Tant on a interpellé, on a recours la main quand même en bakanakai. La soukake. Tout ça na pause. Ngana la nape émission en 2023. C'est en Afrique du Sud. Na émission à Mamou. Ngana la ndango à cité. Et pour batubele boloba maman ko sara ko sita à ça la émission à Serenis c'est Serenis à loba raza vierge. OK? En 2023, plus ou moins 2 ans passés parce que tout côté 2026 cas c'est cool. Nganga yako tia virginité à serre en cause. Si comme tous les autres na maboy. Tondimi en 2023 Serenis azaki vierge, l'autre en 2026 Serenis azaka vierge abatel ka ki museka si lelo. En tout cas, wana ngaite wana ngana ko répondre mieux parce que ngana za nazala na sérénicité na PC sérénicité parce que ba komeli nga mère olobeli likamba virginité te ndenge nini yo gardien du temple sérénis 8 on dimi na 2023 zaki vierge le to na 2026 na ba sango tozoyoka na mamunganga bimisi est-ce que abateli ka ki moseka en tout cas wana il faut botuna sérénis neta lobango na émission moi je crois bo créer les sous émission topé maman bengi ça ba ça sous émission mususu a poser sous question en tout cas on a mis placé pour na répondre wana question musu balobi et là musu bandeko balobi mère tala ba danse Serenis sa mo bina mikolo nana vidéo mo bandeko bazui danse Serenis sa no bina ba tshenzembo ya mukomboso et que na même rythme balobi mère tala neti oyo azo matana wazo kitena wazo vandela ona sizina ndenga ba pigme virginité eza kaka et na biso bango en tout cas na ko répondre te ya mona ikazo bina abinela nenzambe bino so bomonya ngosuki ndenge nini vraiment en tout cas na ebité na oloba na bino nini ya ona oloba na Serenis journaliste ya mba mutu nyonso na bandeli funda nganga portenga nga plainte batu balobi boy pourquoi Serenis a landeli nganga te mutu abimisa ba propos ma okelanda journaliste c'est que aebili kambo afunda nganga poto ndima keno nganga kosele makambo so Serenis a porté nganga plainte te c'est que mamu nganga lobeza makambo solo parce que journaliste ya yambika nganga comment Serenis azoke ne s'en prendre na journaliste n'a pas ça s'en prendre na nganga ou bien azoba nganga yena nganga baebani je crois message comme la Serenis yem to décider bon s'il faut ba tout nanga conseil to pena loba en tout cas n'appelle ça pour Serenis au porter nganga plainte ndeko journaliste asinga y pardon ndena mema y message na moni bat bazolo bananga mama réputation basarana na ngote pardon oui mais réputation mais journaliste aloba yelo hein ya yamba ka mutu ya simbi na réputation to na personnalité Serenis ya yamba juste mutu wana ndefo ba poursuivre quant à pardon eni sa mo na nzambe azana obligation de pardonner ceux qui réellement sont chrétiens parce que na monde bato belé ba lobi na nga ba finga même na ko finga pourquoi parce que na ki ko même message ya kimia to père osinga na Serenis alimbisa ba lobi na réputation tout chrétien réputation des arrangés OK so botangi na bible bo monango même yesu azali na lisumu te ba benga e Belzebul mwana nzambe nyonso oyo azosela nzambe na solo pasteur réputation des arrangés ya moni bible solo ba ko selo makambo mais ba kuto na ngote so ba kutino na ngonde mabe mais so eza mama lokuta nzamba justifia toujours na loba ki yango déjà na loba ki yango na esu ko bandelango donc c'est ça quant à virginité en tout cas wana ngaite wana faut botuna Serenis ne bat ba mo kundola ba secret d'état au période moi azalaka na député moi natanga komba député ba to ezarate azalaka na député Songolo o akoma ministre ye mutu abana kofutela ndako na quartier Songolo bon eza ba biloko pe to yoka mais ngai na
na linga penda kokota na ba terrain wana trop te na linga penda kokota na ba terrain wana trop te sinon te et ça va faire couler beaucoup d'encre et bongo siko ezaka nango ya ofele kaka neka ko sunga eza clair te en tout cas to kende to zonga bandeko ya mambo ya Serenisi ya vie privée ya Serenisi mais neti momo ya robeta kobomanga pamba na simba kisite eswalinga na yengayo ngayo bozo inanga pamba na kanga ena kizide yezo bona na yengai bande oba bolingo na pisimio lisusu mbote wana nje mon frère Christian Longa voilà nje mon nom c'est non tellement makasi message est tellement makasi ah oui hein bat mususu neti ba biso oina nonga pamba oina ozoina ngo boma nonga pamba Oboma nonga pamba naza victime ya grâce ya naza victime ya grâce modèle bat bazo finga ngai na mituna nzambe na sali nini bandeko na bana robeta lisolo ya oui nzemo Christian Longo so kotika na YouTube obeti Christian Longo omona nzembo ya omona pe featuring à Serge Choisi to soutenir frère nzama sali ngolu anzumba banzembo kitoko azana voix kitoko azana message azana mwa kitoko to tchema boko akende liboso tozana concert ya papa na biso Denis Ngunde le 21 février Kalaté ouais Kalaté dans 3 semaines donc bonga bana nzambe boya ko adorer to ki ne ko adorer mon sang tout topé nkolo na biso le roi des rois ba retrouver to ba rencontre à boye bande ko ba bolingo ezala troté donc profiter saisir opportunité et ozala bien makasi mingi bande ko na uta robeta lisolo to pe na uta ko lobela sur dossier virginité na lobina mekana to mekana ko sola likamba virginité o bande ko virginité eza susu na valeur te lelo wana na oloba na cas général parce que ndeko mo abenga na moi sur dossier oyo asekisi ngai boza na moyede te abinanga grande dame mukomsu na kei marché wento bateka bablo abokoko na isasa komo na weza ninyo zigida na ebite nga na ebite akei na wenzo bateka bablo abokoko yagenda yoluka kisi agenda luka mafuta nguma ndinga explique nga zaina bezo mafuta nguma ya pire abi akuti ba jeune fille moko wana ya bana classe ba écolier bana ba secondaire ya ba 15 à 16 ans 17 ans akuti bongo tala ebele na ba uniforme na bango ba ozela mama moko wana je crois comprendre mais ba jeune fille belé boye ya mike na ba uniforme bana classe en plus eza nini mama na lobia bana besoin ya qui se kangaka c'est-à-dire soka babiloko baka te babiloko baka po ezongiso mobimba alobi bon oui ezongiso mobimba donde ezabwe mama na lakisa biso moni ona o so sangisi yango tie yaya ozoka mama tambala mokino na Kongo gu tala na lobi ana oloba na mutu te ana oloba po na ngai selon pino na ngai par rapport ba mambuto so yoka wezo bangisa tellement bo se bazar susu na ba critère wana te OK ona luka mwasi ya vierge okuta na mwana mwasi mo ça va o sale mo ba question piège po ba so asa ebi mibali oka ebisio peke non na mibali na nte na zanda na 17 ans na 16 ans wana yozo sepela oka pe boye pa na ndenge ya systématique obeti mwa chuki omoni peke le sang de Jésus ebimi omoni peke non le sang ebimi de Jésus te le sang ebimi. Et du coup, au moni pour na yo moni net que non, effectivement, aux yeux mobimba. Et ezama eza passé. Bana génération lelo, ba mayele koleka batata na ba maman ba bota bango. Yango ba na osaka vidéo pour na lo bana bande ko mibali Faites très attention. Au fait, bo se bazar sur ba critères on a été, OK? De ba vierge mususu bozwa bobala soi-disant botiana bandaku
batika na bango za ba vierge te baseka yo kutu baseka ona sa motema etala miyumo oyo tala kebere oyo ndenge ya momo abengi ba pasteur misusu ya bayuma toya na dossier wana ba toro ya momo abengi ba pasteur misusu ya Kongo na ba toro message ezate ka ovandela ba komba ba toro toya nango moi so na finga ko topé aseka ko na sa motema ko finga peut-être c'est trop dire aseka ko na sa motema yo ebika yeno na so mo seka ebi mbali te ana olo bateke o na obebisela batu kope topé ba vierge baza souté bon en réalité baza souté à part exception moni petit wana o botsa bala mibali wana azala ne vierge te yo zara 7e yo zara 21e koka wate 19 ans bana ba 19 ans vunde bana mabe makasi bango wana bana ba 15 16 17 18 19 21 bana mabende bango wana yo kanza neti ke no yo nde muto banda masolo yo nde deko kao luvunu ozala 33e omlo makile bima parce que abagara elo wa mama wana elo wa mama wana so baki yango makile obima du coup okazo ko sape kolela kuna mbali boso ko sipe kolela mbali ya mbala liboso omonika kino mwana bato mke ozolengela rien luvunu bakenda na wenzi wana wenza on kombo na oni bateka blob koko bakenda kuna ne bazola na lobby ya Gabi oya théâtre Gabriel wa simaka kiboye mongwa solo batunene émission pourquoi yo bala talobi na éviter ba problème na bon lobby koma ke non bakanga ki na mobali do azala clair sikoyo mutandingo na zonga vierge après ko bota bana suki misato suki mibali ya gabeza bala mibali abeta lisolo ya babilo mo bagenda ko zona frontière entre Zambie na Congo babilo ngo mingi utakuna babaka mama na ebise bon batcha encore quelques minutes soki 5 minutes bon batika ngo une demi-heure ata musape asuka ata ebandela musape zokota te abeza yi matata après ce que yo ozwa mama molokota mutandengwana olobi ke no ozwa ki est vierge boti ko betela biso masolo ba virginité s'il vous plaît boti ko betela biso masolo ba virginité na réseaux sociaux oza star ozali nsambidi tope mosambeli o sœur en crise toloba sœur en crise bolimsa mama pasteur machin tout ça koyela biso ba témoignage tenga to mobile nga zonga vierge to boyi ba témoignage wana to bolingi ba témoignage wana te et même la to bele ba problème na betela bino témoignage ya ndeko mwasi mo ba pesela ra mbougie ba pesela mbougie nzorande asala na ekala mabaka ba biloko et memele ba malheur abeta 7 ans libala botarate mbougie ebongwani malédiction ebongwani chibindi pona nini po akosaka ba esprit bazala témoin so okosi batu kosi milimote kosi nzambete okosi satanate faites très attention avec ça et on ngana loba no yo sa l'émission no yo sa vidéo botika yo betela biso masolo ba virginité to wana ngo besoin te et après to yo biso batu keno ba balo vierge to za ki vierge ça change quoi to pe saline tinini po bana lelo batimba koleka ba maman ba tato ba bota bango. Elle n'a pas besoin de ces témoignages là pour aiba komi batela. Détrompez-vous. Boté abatu Yesu. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. OK? Soyez mutu consciemment na molimo na Nzambe à comprendre que non, nous autres il faut consacrer en haut. Il faut honorer Nzambe. Alors batela moseka na ye. Ba témoignage na bino alukutate. Hein? Tout sito lembi. Ko ya kosaka ba témoignage alukuta ki virginité, mais au fin fond boza ba betisi agar ba jogo ya kosakana te na balolenge na bino ezofunda mais netika après visite to lobanini to sako boni en tout cas nga personnellement alingi ma ambote so na yoki kaka o ser songolo mama songolo alo
nakoya kosalela émission nakoya kosalela émission soki nakozwa babiloko ya mama wana obaki ozoki apres oya koloba na bato keno babala vierge botika biso tona besoin nango te boteya biso yesu tona besoin toyoka yesu liloba na nzambe virginité ebongola moto motema te boni boye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble mon air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de
des sèves verdoyants. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.